Les garants de la nation, commandant suprême Fachi Beton, boye baken entraîne ye awa na salle pour ba festivité oyo ayeba kibongo ko bengisa bongo basi ya ba militaire pour na kosolola na bango to ko yebisa bango nini oyo abombelaki bango boye baken mokona lelo ezalaki nde ambiance awa na kati ya salle oyo na ba invité ya chef de l'état ba mama oyo bomoni awa en uniforme. Vraiment, c'est qui bongo na présence du chef de l'État pour atika ki bongo occupation na ye bongo ko fêter na ba mama oyo bozali komona boye. En tout cas, et seulement qui est loco et pese qui vraiment bien komona chef de l'État boye en face ya kosolola na ba mama na ye to basie ba militaire boye nde ezalaka. Boka message na ye. Ngai kaka na rappeler bino promesse o na salaki liboso mapinga na biso ta on akende kotala ba recrue ya sika na Kitona na lobaki na bango tozali na respect monene pona bango pe bango batala kaka likambo etali misala na bango oyo etali mabota na bango ekomi likambo na ngai. Tolingi lisusu makambo mapinga na biso nyoko mate po nalobaka toujours que soki na mboka na biso yo totikali na ba patriote bazande na mapinga na biso batoyo bandimi ko kufela ekolo ko bundela ekolo pona eloko mokote bazali ko kende na bitumba ayebi ba misusu bayebi ata esika mwasi na bana bakotikala te yango nalobaki na ngina lakisa signe oyo nalingi ba mama o nyonso basi ya ba o nyonso ya bandeko na biso ya mapinga bazali na front baya to partager na bango repas ya Noël ndakisa oyo ezali pe kosalema na minute oyo ezali pe kosalema na Bunya ezali pe kosalema na Beni pe na Goma. Bino moko boyoki ba mama bazalaki vraiment na esengo makasi ya komona chef de l'état ya ko partager moi et loco entre bango na chef de l'état les garants de la nation commandant suprême Fachi Beton na mosala oyo sali vraiment epesi eloko biso tolobi papa boyende ezalaka esuka boyete e continuer tinati. Pasi pe mawa na République démocratique du Congo pambate congolais azali bobele matoyi mangongi pe alukaka ka raison oyo ba policier bali ko sala ya lelo ba sali ata ko mabe moko te pambate ezali nde ko protéger yo po ba accident pe ezala ebelete to zali ko kena batango ba festivité bolingi kaka ba congolais tolelaka na sima pe bo konselaka bayi ba ko kamba makambu te wana penza biso tolobi luvunu bino moko botala bachela peuple congolais po ete akatisa passerelle oyo bachela ye kasi ye aboya yango tala ndenge ya kokatisa na bordi tala kobanga ta mituka te tala ye wana zokatisa kasi ya boye soki mutuka ezaki na vitesse eye tuti yo bokolo banini foti ya mutuka teto boye kasi bolanda population babetaki mbela na micro ya Océan du Congo Info. Okangeleni moko okangeleni bazoboya baki passer bakata la presse donc tokanga bango c'est monde général ndenge bali kosima mokonzi ya mboka ebele ya mbongo oyo mokonzi ya mboka bimisi mpona parcelle bakonzi oyo ya biso bazwi disposition kokatisa awa osi batombe bamort bavictime ya ndenge na ndenge cette fois-ci ndeto iko kanga mutu nyonso tokatisa awa poto ede chef de l'état bango nde ozomona bango boye bazolinga koyede chef de l'état te na eloko moko te bongo chef de l'état bimisi so bakisala ta biso basoda mais ero oyo eza safa mais bamoni chef de l'état pamba amani na ye eza $50 si ngonga oyo nous fait ordre ti bakonzi bakoyeba tili bakosala mpona na suki wa commune azokatisa tala na passerelle yango même pas 100 mètres akatisa boye mutu gazelo est repassé siko est-ce que ça malam akufi a perdu accueilli atiki bana merci beaucoup.
Kalima ezali matière wana facilité maintenant c'est nous qui sommes partie prenante partie politique la société civile. Le président, il y a une chose qui me choque. Pourquoi vous êtes rapproché de Matata, lui qui est poursuivi par la justice? Pourquoi Tshisekedi s'est rapproché de Kabila? Non, moi je me pose la question. Pourquoi Tshisekedi s'est rapproché de Kabila? Pourquoi Tshisekedi a pris le pouvoir qu'il a? Vous avez pas message oyebakisa kombo na nga perpeti kalunga nauti na plateau tonokanu boyobiki botumba oyo eleka na plateau position bandeko bamonaki nga na yaki awa eza oyo te oyo bandeko badefinga ebongo lobi na ngai nasepeli nakoyoka ke papa azozwa pouvoir parce que pouvoir au peuple soki biso peuple tondimi te ya komata te tolingi ye abongisa mboka tala mutake shini akor oyo muteke na muyaka ayebi kutimu na bango te mpo biso tokufa yazwa 20 ans ya pouvoir tonoka miso omoni bandeko 6 jours wana sa na Kinshasa nakolungwa banda na munda tatia na makolo tala biloko nga na yaki nango oyo bapesi nga na Kinshasa mais tala position nga na yaka nazo souffrir yango ngai na ndimi ke pouvoir ezalaka na ye na papa na biso oyo bayiba papa nani Martin Fayulu eloko ya yo soki bayibi ekotikala ya yo likolo nzambe na se bawe ngai naza na mbongo te mbongo na nga contribution na ngai nazobondela mabolongo na ngai na seke Fayulu azala mokonzi po tobika naza depuis 2012 naza femme veuve nakotangisa bana na ngai 6 natikala na bango me awa nayeka boye nakovivre ndenge papa akufa mama akufa mobala akufa naza na mutu te nake wapi ojan batinda bango na basoda baye koyiba biso batindi biloko bapesi biso te bakomi koteka tosouffrir na kati ya plateau kozu eza Kisekedi mutashina akorwana po muyaka azwambo ezalaki barwande te ezalaki muteke na muyaka na suka bakezwila biso basoda ya kwa mutu ya sasu ngai perpeti kalunga mwamba nazoloba o nazalaki nango naza na posa namona yo masango etikale nyonso tikala bakosa biso tozonga baoyo bakufi kuna baza banyama bazobenga mutu ngajaja ti lelo tosouffrir papa nga libota konake wapi donc makambo ezalaki na kwa mutu kuna ezalaki ne olobi sikoyo yango oyo nazoloba bibembo etandi soki lukuta bino bookende mpo bovote babanda kokunda bato te kuna na basoda na bacivile basile apart basoda ya bitumba oyo bauta este oyo babengi ke babere rouge oyo baye kotia kimia bapesi biso mikanda yango tobimi sans cela ezaka pasi liwana liwati lelo ezokontinue okuna kimia ti sikoyo eza kaka te eza te bakosa bino te kota muyaka azolia mbongo kota muteke sadama olia mbongo kiamfa olia Saddam ne nani Saddam aza mokonzi bateke aza soda koto grade na ye na yebi te oyo azonokola biso azobonga biso bato atilo Willy oyo abomi biso azwi soda ya sasu oyo ayokatisa na nga makambo anga noloba ngai nake na bamboka 6 banda na nzela kwa mutu na liduma bapanzi ngai nzambe alombeli nga na butu na nsima nango na mokolo kolanda bati bopanza na perda yanga mingi bakoti ntina bandako bazwi bamasangu bazwi nyonso baye koteka biso batiki biso nani bakosi biso ke biso tozoteka mokonzi bateke azoloba ke biso topesi baferme na nani mutango yeyo ono okota onge po ete bino bozana baferme pendant 5 ans bakotonga bandako basala apres borekipere bototunie biso oyo toza nango te tokosala nini alobi bokosomba baferme mbala mibale nde toza ka ferme yango batindi biso banani tofuti mbala mibale
Caméra Océan du Congo ekitaki bongo na ba centre ya enrôlement oyo ya seni bipai wapi population bazali bongo kozwaka ba carte de lecteur na bango botala ndeti awa tozali bongo na commune ya Kimbantseke précisément na quartier Kingasani na école Père Enoch bino moko botala ndenge nini be lecteur bafandi libanda c'est-à-dire bazali kokota 1 à 1 pona kozwa ba carte na bango na ndenge elongo bani tango kaka tokoti na kati constat oyo tosalaki bongo kuna ezalaki nde tomoni kaka machine moko nde ezali bongo ko servir population oyo pona kozwa ba carte de lecteur c'est-à-dire ezali malamu te bazali bongo ko rumisa bango na machine oyo tanto machine yango na ba caprice machine esenga muta sika pour machine fonctionner bien et bonjour communication. Bonjour. Tomoni bino awa tebiti bofandi libanda po ani toza na roulement tozwa bakade carte de lecteur yango bofandi libanda tofandi libanda mais constat tozosala eza amer ntango bato bazokota kuna ezozwa ntango molai ebongo biso koto na ntango toza ebele toyebi te soki bato nyonso bakose faire enrôler ou comment pour lanter mpe ya mibale bafoto ezobebisa biso tobima lokola bamakabu sikoyo na bapolisi oyo botyelaka biso ekozala mwa mobulu voilà un peu difficulté oyo constat oyo tosali par rapport ya mosala mais tosepeli quand même pour se faire enrôler mais crainte na biso ezali ke lokola odep akobimisela biso bacarte d'identité est-ce que bacarte wana tokobimaka na bafoto eza lokola bamakaku boye donc moi passe eza yango wana po carte d'identité fetala vraiment oyo eza mpe valable président Seni Olanda osikoyo Denis Kadima message moko na ye bon tosepeli quand même na président Denis Kadima na baprécision na ye mpe lolenge oyo alobaki ke tosengeli tose faire enrôler et maintenant et s'accomplir mais mabe eza ke bamashine ezobimisa biso mwindu lokola makaku toyebi te bakosala ndenge nini et puis lokola eza ndenge tozozwa bainformation awa te bana bacarte d'identité bacarte d'identité ozalaka bafoto ebisusu lokola bamakaku bende nini. Merci beaucoup. Papa nde papa alobaki tozwandi awa ezolia biso ntango molai makasi mais avec le 1 mois toyebi te so tokosilisa po biso awa na ntiango toza mpenza ebele makasi ebele vraiment manœuvre eza mwa mingi ya des fois bapano moto eza te tout ça donc mato wana parce pano moto ezati basala ndenge nini pano wana nde bazosala soki basali aire moko moto esili tu tovandi wana ezolia des fois na machine wana okosala des fois ba 30 minutes ou bien ba 20 minutes na machine pour bakanga photo mais photo yango ezobima mpe flou flou makasi merci mais tosepeli quand même ndenge tozozwa carte lecteur vraiment c'est bien normal bon je remercie kaka bato baosala mosala nde tozwi bakarte na biso mais problème eza na problème okanga bato bafoto lakusango bien mpona okanga foto ezozwa temps mpenza na nde moko ajete des fois baokanga yo esimbi te oki opemi lisusu mpe bango il faut bachange baposition ebelebele mpona okanga bafoto alors toyebi te mais l'essentiel eza ke obtenir carte. Merci beaucoup. En tout cas, papa mokonzi ya Seni Denis Kadima yeba nanu ya ko résoudre problème oyo ba population mingi ya côté ya Tchango pokuna population bazali vraiment ebele bazo déclarer soki botiki boyi un mois oyo bopesi bango pona ko so ba carte ya mukie makasi. En tout cas, boluka moyen bosala moi eloko po boyi ya kitoko malamu te. Merci Tosimbi kaka Seni pambate wane ezalaki kondongo micro ya Océan du Congo Info etikala ki simate boyo kanini population abetaki chocho na etutu na micro ya Océan du Congo na nzela ya Kabu ya l'impression d'échange politique Kigali. Mbote. Mbote. Tomona carte, sepeli no carte. Na sepeli na carte. Waki erni. Naki banda 6h. Eh. C'est que tu as 13h. Tu vas t'asseoir carte. Mais vous avez conduit ça bien.
na zwi na condition bien machine des hommes boye mais na supporter kana zwi bana na yaki pe na zane beba benga ko na ke matanga siti siko na zakala na jina doti si wana jite condition ma be ke ba ibo patiente bozo ha na patiente ni ba benga ko na matanga ko na mama biso akufi ko bato ba kine mama kufi oza kasi ba benga kasi ba ko na ke siko déjà na komaki kombo ba benga ngakate sona sala ndeni mama yo vaccine mama bakisa yo vaccine ngana bakisi ndo mama donc bakamweta mula bien te malembe makasi malembe c'est mokali bon difficulté toza na yango volonté ya kosarole ezali na biso pe mais difficulté ezosala biso passe à partir ya bamachine ezocomplike bon na biso peuple bato toza kosarole bato oyo basimbi bamachine baza na problème te mais difficulté nyonso eza kodépendre na bamachine wana bon eza kocomplike situation eza mpenza bamachine mpenza ezosala bien te bon na complication wana nde ekopesa biso sikoyo difficulté par rapport même na calendrier oyo seni apesaki ya 1 mois omo sikoyo pour moto azwa carte okomona le mosusu 2 jours 3 jours depuis 6 heures tozokota te badio machine ezosala malembe on tovandika tozozela na baposa bamai na bamoi na bana moye tokende eza te tozozela kaka carte message na osu ezani poso na ezani poso nazo babongisa machine yango mpo tozwa bakarte na ndenge ya bien tozwa bakarte na ndenge ya bien boye tozofana na bana na bamoi na banzala tozokauka kaka depuis 5 heures tozaka awa boye babongisa machine yango kasi la police batelemi balobi mosala nde mosala population aleli embouteillage eleki obimaki na ndako na 5 heures po koma bisika ya mosala kasi okozwa 2 heures du temps 3 heures du temps pe likambo ya demi terrain likambo wana nde ebomi lisusu population tokoyeba te hausse de prix oyo emati makasi na bachauffeur na biso bakonyokolo pepe kasi colonel Dieudonné wana ya district provincial ya Tchangu ya lobi te na ali pe parent ngapela mataka na futaka pe bisi botala ye ndenge atelemaki wana mpona kolobaki embouteillage abu pia demi terrain abu pia oboyi kamata ya yo mwa kingotolo tola oui komona bino na musala awa message ezani message ezali kaka nous allons faire exécuter la instruction de la commissaire provinciale, la commissaire de Djeza, et la surveillance du Sogo. Le gars instruction qui est la parade et la réunion en haut groupe. Comment on occupe pour ça la période de festivité Oyo. Le lingue de combattre la population, la santé na bango, la étambo na bango na nzela, etali aspect sécuritaire na bango et puis fluidité na balabala na pipesel atobatambola malamu bakesaka bino bazaprovisionne bazonga sans accident sans incident sans qu'il y ait mort d'homme donc mort d'homme par accident lolenge bokonda bakeza la zéro vraiment tosala effort côté ya criminalité tobunda topena badomolo miso wana tocepa hors d'état de nuit bango toza na balabala balabala na la polele ezali recommandation outi na likolo banda na mokonzi ya mboka alingi population na ye efete na kimia efete na sécurité assurée par vis-à-vis la service de sécurité la police la FARDC et puis ya bano na parent oyo tobengi baza bureau de légalement reconnu je ne parle pas de bureau de oyo baekare wana civique non bureau 2 officiellement reconnu le service de la sécurité non apparent police et FARDC na biso na bapatrouille mixte na batourne mixte na bamission mixte objectif eza moko population elekisa bapeuple na kimia nyonso yango mo toza na balabala tozokuma na balabala olingi te embouteillage ezala tozozongisa bachauffeur egare na nzela
pour que voler les ala. Voilà, merci beaucoup mon papa. Merci papa. Donc c'est bel bien vous accompagner tout ce bon par le bataille non pas ville l'équipe. Et non on a bien la image de Koloba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ces autres parquets sont des moutons et sont des moutons. Donc normalement ils sont mais à part ça mais vous savez ça bien. Donc ils sont aussi des moutons et pour la bouteillage. Mami tu voler les cafés vers comme hôtel les manis. Donc faut pas qu'ils ça les a. Matondo mingi na colonel Dieudonné ya district provincial à Tchangu Boyende population alingi atako akoyoka te moto ya matoi mangongi esengeli akuya na se yo pe peuple yoka yo pe mokumbi mutuka to pe ya taxi to moto boyokaka embouteillage to boyi ndenge bosala kabongo mawa ezoko mebele colonel Dieudonné lobi na boyi mbala oyo district na province ya Tchangu et connaître les sous ba mawa ya boye po ezaki tokote toleli kasi siko colonel alobi na kolela lisusu te pe tokokunda te merci na colonel Dieudonné na mosala oyo telemi nango umela bobele boye wala biso tokobetelo maboko population yoka tika matoi mangoki epesi pema wana ville province ya Kinshasa et connaître vraiment pasi na mvula oyo euti ko beta bandeko la ngai tika na yebisa bino mvula ebeta nango na République démocratique du Congo kasi nano batu bamona makambo ya boyete oyo kutu eleki nango mvula ya Noé pamba te ya Noé ebeta mais ya boye ezalate bandeko nanga wana bokomona wana bato balali wana bandako ekwei bamvula ebeta emema nango na mai ya makelele kasi oyo kongola lobi te ezali nkanda ya nzambe ezali bilembo ya kotalisa na bakongomani ete bomilengele tope eloko nini batu vraiment basosoli te bandeko bino moko botala mai oyo botala bis oyo ndenge ezokende bis ye tokotokotokotoko lokola Rwanda nde akumbaki yango tala ndenge abwaki bato la suka lango atutani na baninga kasi ba oyo bokomona na tolu wana pe na dielo wana ezali bandako ebukani ememi bato motangola bato balobi plus de 120 000 personnes na Congo na mukolo moko ya mvula moko bongo soki mvula ya boyebeti mibale nini ekokoma pe na tango oyo pasi pe mawa kasi population aleli alobi na esika babondisaka bango tomoni bongo ngobila kitaki kasi alobi foche ezali ya bawei bawei baleli alobi boye ndenge nini tango nyonso pasi ekomelaka biso olie baloba kasi basalaka mabe me makambo oyo population azongisa lobi na 2017 fumu pa Adolphe Muzitu alobaka yango ke bomemisa bato bakomi ebele bake na maluku kasi bato matoi mangongi lelo bomoni ndenge komi yango na Océan du Congo tolobi tokobeta mbela tibilo bokoyoka ya boye tolingi ezonga te bosala yango la lombango poso ekomi mbala misatu en tout cas congolais kofungola misu boko pakata po awa eza ebale boya mbindo tolobi Congo ba chinois batongaka tolo balokola bato balobaki biloko ba chinois eumelaka te est-ce que ezali ya solo bozali komona wana route matadi bandeko la ngai panzani kaka na mvula pe na sima na yango bozali koyoka population ezali kolela ndako pe ebukanaki lisusu ememi bato ezali kaka na mvula oyo euti kobete esali catastrophe ndeko la nga bokondima te bondimela biso ete mvula oyo tozangi kopesa yango kombo yangwana tozali kobelela pe na ba chinois bino bato botonga malamu po Congo ekomisi bino puissant boni tango bokotonga la Congo loko eloko moko bokosala yango la lombango kasekolo ekobikisa bino biso tolingi suma kama boyete toluka bato mususu batongela biso nzela po ete banzela eumela kasi ya boyezaka loko babakisaki zelo babeti papa kene polo bila tongo ekata na babenga bango lisusu toboyi po ete population ekufi ebele kasi lelo tolali nzala bamama babimaki na tongo bakelo luka nzela kwange koya te ntsafu ekoya te mpondu kasi bolane oyo epesi mawa tolobi yako na bato loso babungisi kasi tobeleli na bakonza mboka oyo botongaka nzela OVD bato bozosala misala ya nzela mbongo ezobima ebele bosala misala na bino na malamu peto sengi na lombango nzela ezonga po tolingi te population akufa nzala soki boboyi koyoka no Océan du Congo tokoloba ti bokoyoka tobeleli Congo mboka ya
Lumumba, Congo mboka ya Mobutu Sese Seko Kokongbandu Azabanga, Congo mboka ya Kasavubu mboka ya bancetre papa mama Kimpavita pe Nanfumu Kimbangu kasi lelo Congo bazali konyoko le peuple congolais na ndenge moko kosakala te bozwa marche oyo ba M23 ba salisi ba Kongomani na makasi pe bozotanga bakaliko bino moko bomo na ndenge marche wana ezoleka la botala bilongi ba Kongomani bande kolanga balingaki marche yango te kasi marche forcée yango bomoni batomboli bakaliko wana poete ba M23 balobi bango bayokela bango po bamona lokola ke kuna na este bandimba M23 kasi bande kola biso bandimite botala na sima na yango photo oyo boko mona ko beta ma obo moni ya bakanza kutu eza malamu ba beti mona mobali opalo baki ya ko sala marche wala te pendenge na solo bala bilo boy ya ko na libota mona mobali wala mona mobali la kufi bozo na marche o bota la bilo les violents qui hériteront le royaume des cieux yango tozali ko senga ete makambo ya boye esala te ndeko toutes les matos la violent poète te défendre mboka la biso ezali na occupation toutes les matos bunde la République démocratique du Congo soki to bundeli yango te batuchi ima oyo bakozwa mboka la biso likola minere na biso na yebisi bino soki boboko yoka biso to ko belela ti boko yoka po océan e balebo ya mbindo liwa soki to yebaki tangola yombe moto akokima yango kasi lokola kolo liwa ezali nzambe e pasi wala boko mona mama chala mona lolenge ni azaki na bomoi mwasi bonzenga kitoko pe ko bina pa ningisa ki mokili kasi pasi bande ko ngai na simeli wa mama chala mwana pona ni ba miseso ki bakufi kaka mabende ezali ko renier to mola ki na tanga madilu to moni bo samboli ya ba justice pe ya mama chala mwana batuna abota to abota te mama chala mwana abota te to kende boye mama chala mwana locataire to kende boye mama chala mwana basundoli na mama di mama to kende boye mama me bande kolangai ezala kapeni ni muto boliaki na etanga zaki na bomo epela simali wa bokomi ko chola yeboy congolais longwa motema mabe congolais osambela kama kasi tala ndengo zo boma mboka na opola nini oza motema mabe nzamba yebi binota yango malédiction za kokoya libola biso to sengi boye tolela mama chala mwana kimia amen komona tongo to langu chala mwana ye abio no ndenge na boye na loti lwambo makiadi lwambo ayebisinga na ye manzembo mpona mboka nini mpona lamu na loti lwambo ana esi akufa aza nani d'abord azalaki grand artiste aza jésus te aza nani moyembi akala asala nini akufa azali pasel te yo komomona bato bakufi elakisi nini yo kosi okomi mowei mama keba okufa po esprit de mort eza kati na yo delesi alobaka ne kaka bo le dimanche ici là je vous ai dit il y aura des morts brisques moto passe ake asani akufi osala attention bobana kosambela amen ayebisa bino de nalobai docteur le malakati alo sambo koza kam da beli mkebo akei siko beli prophète en alobani amen boli na bima na se mai papa lukola na bilamba ya rouge le Seigneur me montre une légende congolaise. Une légende congolaise. C'est une icône même, mais qui va mourir dans ce mois de décembre. Ce ne sera pas un homme, ce sera une femme qui sera très connue. En RDC, précisément à Kinshasa, il y aura une mort d'une grande personnalité, une légende. Je suis en train de voir cette légende va être perdue par l'empoisonnement. C'est-à-dire c'est un poison qui est retardé. Que le Seigneur protège la RDC. Oui, ngai monsieur Mbo Ilwa Joseph. Ngai soy nazalaki l'État. On a aussi sa demi-terrain. Na kati ya capitale awa. Mais na tchaba agent akangela ngai ba chauffeur. Ezaka ke ba moni yo ozo charger to ozo bula demi-terrain bakangio. Demi-terrain bakangio parce que pour le moment demi-terrain ezali provoqué na ba chauffeur bango moko nde motu bazo sala to ki ba demi-terrain ona esalema na kati ya ville ya Kinshasa
yango songa nazalaki l'état mais natie baagent na ngai mpona bakangela nga uniquement bachauffeur oyo baosala basystème ya bademi terrain soki ngai nazalaki l'état parce que lelo oyo tokomi komona bakomi kaka kokosa o embouteillage wana ezozala mpe provoke kana bademi terrain wana ntango motu abombe directement destination ekingasani zandu tolemba matete tolemba rond point ake mbala moko na destination na ye bambouteillage ene ozala te mais lelo ekomi demi terrain na pokwa kutu transport kutu ekomaka susu zandu te ozotaka kingasani wana ekoma bamosu komona première ye batourne ka wana bazwi bato baosusi bamosu po matete bazwi su bato mosusu wana de bonhomme bazwi su bato mosusu quartier 1 c'est que trajet moko bakokata yango même na 4 parties bachauffeur demi terrain kingasani de bonhomme bakiti bato wana kwanke bazo baluka bazonga à partir kuna babombe 7e rue bakomi na 7e rue bakiti bato bazwi susu victoire bakomi na victoire na bakiti bato bazwi susu wana ngiringiri c'est que ekomi kaka demi terrain ndenge wana pour nos transport ya molai mbala moko est un peu difficile ndenge Kinshasa kala ezalaki ozo transport mbala moko na destination babeleli mbala moko koti na destination na yo mais lelo ekomi bongo te non comme ndengante même les mettre à pamba pona okoma oyo mutu otikinga sani okoma limete mbamusu okoza ba demi terrain 2 ou 3 fois ozu awa ekitio na kinga sani ekitio mbamusu na quartier 1 ozu lisusu wana poma tete okoza limete c'est que songa nazaki l'état mais na tchabatu bakangela nga ba chauffeur ko basala ka demi terrain. OK, merci. Bon pour ngai ce qui nazaki l'état fallait kozwa ba mesure moko boye oyo eza un peu dire mpona bachauffeur o makambo oyo bachauffeur baosala na kati ya ville ya Kinshasa précisément na kati ya capitale impossible donc ekoki kosala mata mokolo moko te nulle part okotambola na baville ebele awa na kati ya Afrique bamakambo oyo osama na kati ya Kinshasa donc eza makambo moko ya koregrete makasi pourkoi kaka biso moko bakongolais toza komiboma tolingani te omona chauffeur net précisément la route na biso mokali de Pascal surtout comme 16h30 17h donc de Pascal jusqu'à Bassoula ngamba pont chauffeur obela ka dokolo 500 surtout comme 19h mabanze comme 1000 francs pe so beleli dokolo otika bino na dokolo te so beleli mabanze otika bino na mabanza te so beleli peut-être mabanza akwa otika bino na libulu manzengeli so abeleli dokolo ako tika bino na veni Kimpolo omona ke no ba chauffeur ba osala makambo bo na yebite soki ba chauffeur ba komo ozwa par lokola bango pe ba komi batami beko ukoma donc ona tokoki kosenga na ministre ya transport donc azwa pena makambo ya ba chauffeur en charge donc atika bango te donc akwense bango pena akwense bango donc baza batu moko ya kokanga donc soki ngai naza l'état donc bato moko boye ya kotika te donc okangi bongo na ye soit na moto una mutuka na ye osengi amandi moko ya chef ya makasi po oyo kozala pembeni na ye wana to oyo komona ke no muninga wana kangamaki afuti 2300 nini ya amandi osa subuzo bate mais soki bongo te donc toyebi te tozokende wapi na ba chauffeur o tozokende wapi suka na bango eza nini osala bongo seke babimisa l'état na yebi te babimisa l'état incapable donc bango baosala makambo na nko l'état bimaka mabe mais soki nga nazalaki l'état baza bato moko boye soit kokanga ye akoti boloko po oyo batikali bazwa leson oyo nazalaki nango ya loba yango.